ebele surtout na yemoko autorité morale Belvi Kandi Poutine de l'écriture Mama Koma Tabita na biso ya théâtre ça répond Tabita ya pe makate ye boulot ndako église trois choses hein le sambo donc ye toujours aza pona mabu aza wana pona ko bondela azali muto teke lelo yo akindaka na ba ngwasuma akindaka na ba vata akindaka ko sala ba ambiance pour ça ambiance bana balema tembele rien yazali moi ça le sambo et puis moi ça musala bafana nga na belle vie nga na beta c'était bongo par rapport ya ba ndeko na biso mususu ba mal compris oye oza muta ya théâtre omi comme si famille bota po belle vie zo charge à vie na père na ye yango moni moko ko soit foi belle vie zo kende liboso soki si la lelo soko zo talanga vie na artistique soko zo kende boy il faut zonga nzete bikisa on a koina zamba bakata. Si là, tu dois demander pardon à Belleville, tu dois demander pardon à Irsine, tu dois demander pardon à président Elombe. J'assume mes propos. Musique et ça mon théâtre. Naye bakate si la descendance naye bazaki ba danseur na ba danseuse ou quoi. Yo na ke sala abini desa et setio et bomaka. Bon, Belleville zo bengo te nani o bengo kasi. Ibutu, boka ta vidéo botinde la Ibutu. Belleville zo bengo te. Nani skwa zo bengo po Belleville mona wata komuna. Ketala ah, bazo benga Ibutu. Azoli ya libaya. Batunanga en tout cas président Lombe. Ndenge ba fan nanga babaku. Ba tukisa yo. Ba finga ba trita na sorte nyonso limbisanga. Mais oui, si la face à l'ango, Belleville Kandi. Yom to pesanga likanisa au la chaîne. Malgré na zakana moyen te. To yaka to signer collaboration na mutu. Tala lelo to bebana. Belleville Kandi limbi sangai. Théâtre Omar Kabongwaza Ramsey Ino. Oui bien. Quoi jouer pas film junior. Maman acteur hein. Est-ce que Belleville Kandi aza ini edo. Ya Congo ya théâtre ya Congo. Ini non genre. Te ngana zoba soki ba balusi Congo comme Nigeria donc ini edo a Congo matala est on a 10 000 donc ini edo a Congo ezali Belleville nani Irsile Pechanga azali Merci Johnson si là par rapport à Jarosa mama passa oui ko fongola makolo na maternité à théâtre ko bimisa sila tala lelo aujourd'hui répéter pour maîtriser. Moi aujourd'hui nakofinga lisusu bazoba wanati nakopesa bango gazeti. Moi je vais faire la campagne ya koya ko salisa ser na biso sila ablemba bato bazape entourage na. Wana osunga ye kosunga ye te je m'en fous yende atika habitude wana ya bato bafingela ke bato aloba ke naza na contrôle na bango te. Ouais, donc on a voulu que mère aboki mon boki là. Te zamboki là, te mutaboki là, boki les asila. Prévenez communicatrice na ici nani Pecho Fakabo tendresse ayaka lubara ki boyoki titre kunate c'est trop tard. Donc cela veut dire ba film la sala kuna za mboki là. Différence dans l'accent. Libéral cela veut dire je suis libre. Naza libre. Ya koloba avi nanga na famille libota surtout ya ko telemela bandeko mususu ba na famille a cause na famille libota. Mazoke mabe. Na ko telemela e. Na vanda pas ba modéo. Tozane même agité. Mais toza ba collègue toi ba massa na théâtre. Mais asa grand frère na leke ba toya Levinio. C'est un bon acteur mais papa oza acteur tika ba émission biso nem toya kopo wana biso to boya bino to tika bino na théâtre yo yo condamné Davina o ba ke mutu mo boyene mutu asaka na Davina seke mutu otinde est-ce que Belleville kotinda Davina a finga sila oui interprétation non Doudou na comment monner Belleville et puis Doudou tia solo ba ke makamba ba bana basi balinga na bango bana basi mais abosa na te ke jujo ayeko conseiller makambo abiso to côté là qui est toi
yango na bandeli mutu camarade nyonso soko lizala camarade mo alinga ko pona intérêt po asenga ko aza vrai te. Message important. Moi je ne pense pas que pas ici là bakondima ibutu. Ko pesa Davina conseil. Mais ko ya ko condamner Davina te. En tout cas s'il vous plaît. On est où là? Tu vas dans mboka moboye, mutu mo basala bande de chiens et des idiots et des idiotes ba finga tout le monde. Allez, le quoi ça na mvutuma ne mvuta bino au nom de Jésus. Ya ba no azolia na monye na miso so bake o akomeka ko finga nga ibutu amu no côté webi clash te. Ngana ko fingo ti na troisième couche na yo. Oh. Mais tout ça wana pona bongo te. Parce que nazana ba A1 na yo ebele. Ibutu va te faire soigner. Va te faire soigner. Trop d'alcool na nzoto. Azalaka ta na voyage te. Oh ici là ngaki na Afrique ici na compte producteur. Ici là obligé producteur baki na sila. Oh, vidéo ezali na so peso ngo soto silisia. Pour mon sikoyo ki les paroles s'envolent, les vidéos restent. Siko tango a témoigner makambo soto wana, tango bane ko mona passe na poto opération wana. Ba mi kala nyo soto bazaki wapi. Lelo azamo kitania mamobe. Belle vie au Tchena Sila sur le plan artistique. Oya ate pour balabiso teke. Si la za pomba scène, oui, tu peux être pomba scène. Mais aux alem sous simple actrice, moza artiste était parce que Belle vie ça artiste. Différence ces années pomba scène artiste. Pomba scène a se limité na scène. Ce qu'on peut essayer scénario Simba au bois qui est na foule. Vérité. En tout cas, tout ce qui est là, mutuna place nae. Belle vie ça ba falne amoni pas si pour reconstruire carrière nae. Amoni pas si lelo ba te belé toza belé lelo mutu moko taza na ba fan nae mo ba vanda boy. Baza identifié. Parce que ndeko na biso si la ti lelo a identifié Babakouk te. Ayebit qui est Babakouk te. Ayebi yango ta aloba ngona émission 27. A ko contrôler bango te. Comment bande de chiens, des idiots et des idiotes de Mikala, de Basenzi, Bafingi Papa Elombe, Bafingi erreur monumentale Papa Elombe, j'assume mes propos aujourd'hui. So bo zongo chango lelo na internet, erreur oyo Papa Elombe sala na vie na ye ezali ko bimisa sila na théâtre. Comme ça sila na théâtre c'est erreur. Oui. Alors la même to ko futaka biso na ba belle vie oyo. Tala dossier Ibutu va dormir dans la chambre et puis il faut ronfler ma casse. Tant qu'on a comment bateau parce que ben vu comme toi bien ça qu'on a filmé. Si la ça on a bien ça on a filmé. On a bien ça on a filmé pour ça qui pas belle vie. C'est bon, au long casse. On le bien comme non on a besoin bana biso. C'est bon. Total la siko ba bien ça on a filmé. Au lia liba au jouer parmi ce tobito to classé 5. Ba papa ba jouer à tonalité. Ibutu se positionner dans 30e position. On a internet. Tout en anayo. Lobby dimanche na saki analyse mo ezaki na premier épisode 33K. 133K. 133 pardon. 133K. Voilà dimanche. Siko lelo 100 la première film premier épisode 137K. Na oyo dimanche ezaki 132. Awa ekomi ezaki 92. Awa 94. Famille Bota. À partir de 94 cas, oyo na ligne en côté, c'est une opération 100 cas. Sikofinga tepo jemima ibele alobi awe za
masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs. Vous nous suivez à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de cette patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Et merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer sur Jemima Ibele Télévision. Vous le savez, mesdames et messieurs, Jemima Ibele Télévision s'est réunie autour de cette émission pour vous apporter l'information par rapport à l'actualité. C'est bien moi, votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et merci infiniment à toute la famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Merci en premier lieu à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous prête vie et surtout la bonne santé qui nous garde. Je dis un grand merci aussi à Jonathan Ngoma, un grand merci à Louage Kassi, donc jazzien canadien depuis au Congo. Un grand merci aussi à mon vieux aussi, un grand frère aussi du côté du Canada avec Louange Kassi. Un grand merci aussi à Caleb Bouza, un grand merci à cet artiste musicien qui fait vraiment un bon travail. Tia du côté des États-Unis, pour moi c'est un grand plaisir de savoir que je suis avec Yajeri Kobetox pour parler des actualités et surtout si et seulement si Exode Kebi parle le même langage avec nous, il va bien sûr agrandir l'image pour commencer notre champ de communication en disant déjà bonjour et bienvenue Kouloutou, papa Kouloutou. Il y a famille de Bota. Bonjour beaucoup. Bonjour, merci beaucoup vraiment. Jéricho. Américain. Talaraga, yo vraiment. Moi je suis là. En tout cas, bambote belé pe na babone nyo surtout au bozolanda biso ainsi que na famille Bota nyo so bolanda biso. Papa Kouloutou Mikolo système ga ya Christ. Tenu des villes kaka. Donc Mikolo pena bo mesana nga trop. Donc ezaza nango mois 2-3 mai tout ça l'effort kaka Mikolo système a fait bambote belé na ba famille Bota nyonso bambote belé surtout na yemoko autorité morale Bevi Kandi Poutine de l'écriture Mama Koma Tabita na biso ya théâtre sans repos Tabita ya pe makate yé boulot ndak église trois choses hein le sambo donc yé toujours aza pona mabu aza wana pona kobondela azali muto teke lelo yo akendaka na bangwasuma akendaka na bavata akendaka kosala bambiance pousa ambiance bana balema tembele rien yazali mwasi le sambo et puis mwasi ya musala donc na pesi bambote belé et ainsi que na pesi staff na mobimba Marina Laba ma sœur Sali Davina Apwa Pilipili la Mouké, Bambote Belé, ainsi que Sœur Nabiso Sylvie, secrétaire, et Papa Serge Mouembo, donc Bandeko Belé, peut-être na pesi Bambote Belé, ainsi que Dacosta, mon frère, en tout cas, il est à chaque fois. Azarane na ba nerf solide makambo zo le internet o gesho tout ça ba gesho ingange donc bambote belé na la mama chérie à moi si base à Londres en tout cas base à Londres na pesi bambote belé base à Londres maman donc maman José Lusadusou et la mama chérie à moi si maman Aminata Tulomba et sœur Nabiso Claudine Bokatola na pesi bambote belé puis papa Jaboud Maembo donc monté ma maman Nas donc bambote belé donc papa Kouloutou famille Bota surtout dans la famille Bota libérale. Différence dans l'accent. Libéral, cela veut dire je suis libre. Naza libre. Ya koloba avi nanga na famille Bota surtout ya ko telemela bandeko mususu ba na famille ba koza na famille Bota. Mazoke mabe. Na ko telemela e. Et surtout que Mikolo Nazolo baba comédien botika la ba comédien famille Bota eza ba fan ya belle vie. Famille Bota eza ba fan ya belle vie, famille Bota ya ba comédien té. Vous soulevez le moins important. Sauf que eza ba comédien oyo andimi koza la famille Bota tali tinga. Na koma ko porter kombo ya ki comédien eza mais na koma ko porter kombo ya ki mopandi sango parce que na zambiaka. Alors ba comédien Zara comédienne. Comme bien la famille Bota te pour lobby à revoir na kitolo bo na lembi na nga famille Bota.
neti ka oto so mona parce que famille bota za ba fana ngana Belleville famille bota baza ba fana bato ya Belleville baza théâtre té ba théâtre té maintenant que ba communicateur à Belleville so yé bon ba yé donc famille bota baza famille bota baza ba fana ngana Belleville ngana beta c'était bongo par rapport ya ba ndeko na biso mususu ba mal compris oye oza mutu ya théâtre omi comme si famille bota pour Belleville soit charge à vie na s'il vous plaît bazule moi parler ozolia moi bien pas bazule ko tu parler tête lobika que Belleville soit charge à vie no mwana bela Belleville ce qui Belleville a pécité a peine à charge makamuso ko sala et comme problème donc mutu théâtre tikala mutu théâtre oui nzonzi si jouer kende ndenge ba frère nanga ba gesho ingange basalaka ba mama top basalaka ba sœur na biso ba étoile basalaka ba Léa Ndaya ba Marie Jeanne ba cop leti Marie Jeanne azane famille bota ya vrai azane comédienne mais ndimane ki famille bota OK rotika le pas au mona un jour te que na lembi famille bota te ba mal intentionné nde basebe en tout cas pour ça ngeza ki pena limbisanga pona zio moi tamuke na lo ba pelo ezaki na mutema na parce que ngana ko bomba likamte na banki te na finka te en libre to sola na za ra o banki te donc na yeko lo baka vérité en tout cas to tikela mutu na place na ye Belleville azana ba falne amoni pasi pona reconstruire carrière na très bien amoni pasi lelo ba te belé toza belé lelo mutu moko tazana ba fan na ye mo ba vanda boy baza identifié na musique parce que ndeko na biso si la ti lelo identifier ka Babakouk te ayebi qui est Babakouk te ayebi yango alobango na émission 27 akoko contrôler bango te mais Belleville ayebi identification ya ba fan na Belleville ayebi bango te ko ta ko fan na bango te ayebi ba fan na ye ba contrôler ka bino quoi a contrôler ka biso te ba fan na ye OK ba fan na ye ayebi eza ba maman musu ba sa mabala Belleville a contribuer kana na ba foyer na bango azo pesa bango ba conseil ba papa mususu azu problème na mama Belleville azo contribuer Belleville azate lokola mutoyo a contrôler ka ba fan te a pesa ka ba fan conseil te il azana pona ba anti valeur eza bena famille bota voilà biso eza famille bota famille bateka ngote famille oko trahir famille te ya ngomoni biso baloba to baka mashi wa mumenu kwetuka to jimini makila minu musuba bwaka musuba melaka donc soko za famille oza comédienne tika la comédienne to boy lobe ko vana kiti lokwa ibutu et j'aime bien oui wa vana kiti olingo pesa Belleville ba charge à vie na yo na lobia Dacosta sali combien de films a joué raté yo mo Dacosta ko bima na TV ya kolo omoni nani ndeko na biso comment on appelle ndeko na biso a outo jouer pe film oyo Ronel a sali combien de films a joué raté yo moni a na TV lobi ke ezalaka boete abi o bazali kasi ba yebi o bazali muto fo omiyeba ba ibutu ba miyebi o bazate en tout cas miso pe na bandango j'ai des larmes aux yeux j'ai beaucoup de regrets na bandeko na biso o bazo sala omoni ata basali ngo pa Belleville boy ata pe ndeko moko boye sila bando bengise na film akomi ko déclarer que o asa makambo ibutu osala ngape na osepela nete ngaza opposant de la culture aza pas maman sila il pas déclarer ba a déclarer lokola ibutu aza vrai bata bongo faut ozana bango te parce que ibutu pe nga za yaka ti pas sila ba ondima po ba moni de la casquette ya caméléon a changer ba couleur et si quand ça la société a changé leur face zelaka ba jouer ces films moko pas je mets tout le monde en défi si la zo ibutu jouer ces film moko akomi benga Abakouk caméléon en tout cas eloko faut to silisa bate pembeni kutu te ya bo ya zaki pembeni na bema Belleville ya zaki pembeni na bema Belleville oh na pesa ki nini sushi na pesa ki a remplir fille d'adhésion
Fils d'adhésion, après ça qui est. Moi, je suis papa Kouloutou. On me respecte. Parce que na mitya na place na ngai, ya zagi nani. Et puis yeto bandoko ya mene miso tuna neko kolochen oyo jemima. Asia yamba ibuto fele. Soit disant famille bota ndeni to yamba ko yambo. Ya bandoko azolia na monye na miso so bake o akomeka ko yako finga nga ibuto amu noko te, webi clash te. Ngana ko fingo tina 3e couche na yo. Oh. Mais tout ça wana pona bongo te. Parce que nazana ba A1 na yo ebele. Ibutu va te faire soigner. Va te faire soigner. Trop d'alcool dans nzoto. Et ça sera mutu makambo azo ebate. Ah mais l'alcool trop. Parce que ko ba makambo azo lobo ke mutu akoya ko finga ye azo batela ce qui peut crédibilité, ce qui peut nini a belle vie. Et loko nini oh ya yebi a belle vie, ça qui proche à belle vie. Il y a un garçon pauvre dans la rue en train de chercher la vie. Il y a un pauvre garçon dans la rue en train de chercher la vie. Sera vendu à Bengi Belleville, Belleville à Pessier. Et pourtant, la bisogno surtout net aux Arabes, on t'a dérangé à Belleville, quoi, il boutoate. Il y a un bandé les moutons. Camarade d'union, ce sont les camarades moi, ils ont un intérêt pour Sengako, à sa vérité. Mais ça, c'est important. Moi, je ne pense pas que pas ici là, bakondima ibutu. So comment vous identifier et puis il y a la question de talent. Même si on joue ne comme ba jouer à Kalat. Ba tu vas zolinga ba maya lelo. Ba innovation. Ba innovation. Il faut pas mon ayo. Bon. C'est bon. Belleville zo bengo te nani o bengo kasi. Ibutu. Boka ta vidéo botinde là ibutu. Belleville zo bengo te. Nani skwa zo benga po Belleville mona wata kumuna. Ketala bazo benga ibutu. Azoli alibaya. Msko nani azo benga ye. Est-ce que batu bakoma filme na mboko ezaka Belleville? Si laza, dina naza. Mupesha na biso azali. Muchopi aza. Omar Kabongo aza, Gesho aza, nani abenga ka ye. Parce que bazo mona ibutu zona autant ya kozonge la répétition. Oh, bah t'es belle par contre comme ça banzonzinger mais manque d'inspiration. Mais faut ça na ba biloko ba di nouveau. Ba biloko sika. Yo kanisi batu loko là ba décor wana ba répéter. Est-ce que le groupe Simba le répéter? Oh, mais un artiste la répétition c'est la mère de la science. Au moins acteur ou artiste ou alingi ko répéter ata okoma ko lia nzonzingi na mino meliango baksimai okozanga kaka eloko moko d'inspiration. Sko yebisa biso na minute oyo soki Belleville binata la ibutu quelque part na film mo boye po etikenga pe na bengi otale na film ni. Ça alien palais. Oh, msala ete. Siko Belleville am tobi mama be atanga koma bato belé no surtout at ngana lo bien na pesi ibutu devoir bato belé ba benga kona ba film te tanga ba kombo na bango. Et puis est-ce que quoi ko benga na film est-ce qu'il faut déclarer na TV bo si la Sonia et si ça valait à star est-ce que yo mona ngande na fandawa depuis na longwa pa ya modo mona ngana le la nzonziki pa mutu. Moi je suis le seul acteur na mi fula ngamoko na poto na sali film na nga Yamado et fuli bato et fuli nanga. Mais tata oyo abimisanga na monde à théâtre afula bana ba voisin apesa bango succès ba ye mais apesi bango succès na nzonzi yo moko mais nga moko mwana na ye parce que nga na ebine ya moda zo kapongi na ebine ya moda koma na posa mwasi na ebine ya moda posa akoma na nzala parce que na vana ne 7 ans moko chez bango na bon garder la relation bien très bien. Mais est-ce que na na loba ngo ke ya mode peut-être asaka bongo pa pesa nga effort ce qui ya mode pele mso bimisa ngate na nga na koma film ya madote na nga na koma ba bolimo ba pombe sila raté na nga na koma ngoto e bimisa batulelo ba ngamo boya papa on va quelques fois les malheurs est bon mais mangamba ça mais na ba Belleville na ba Irsil yango zo sala mais la pengati yo bi combien de personnes combien de koko nga na bimisa le modero na théâtre ba ngana ba ngati. Mais nzalo malo la nem to futa biso na ba Belleville oh tala dossier ibutu va dormir dans la chambre et puis il faut ronfler ma casse tanga na ba koma bateau parce que Belleville comme toi bien ça qu'on a filmé
Si la zawana bengso na film, anda bengso na film était posé pas belle vie. C'est bon, au longwe kasi. Au lobby comme non longwe na buzo na biso. C'est bon. Total la siko ba bengso na film, au lia libaya au jouer parmi ce tobito to classé 5. Ba papa ba jouer à tonalité. Ibuto se positionner na 40e position. Vraiment travailler bien. Question ya ngwana. C'est un bon acteur. Mais théorie na pratique est zéro maroté. Vous comprenez? Ah, oh, zolozi na te. Si koyo, tanga 5 personnes ba jouer ba papa na minute oyo. Ba jouer ba papa na mboko na tonalité. Aza 40e. Faut ta la paix sondage na yote. Ouais, refunda ba dinga na ba TV te. Ozana beso za rokita makasi. O créer ce biloko sikate. Preuve ne va bien sauter ba te bele pe ba bien sauter pour créer te. O koma trop des émissions. O comme le roi c'est Léo. C'est le baotale makasi na musique na mana émission que musique na e, que banzembu na e. Artiste va travailler dans l'émission. Donc il bout ça quoi c'est Léo na soit théâtre. A comme trop pétage. Soit bengi c'est une émission bon ba foutre $50. Allez, va dormir dans la chambre. Voilà, merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés internet. En tout cas, on est avec Yajiri Kobetox, Papa Kouloutou, il y a Famille Libota, comme toujours, tous Aranaï pour nos kaboula d'informations. C'est pour nous un grand plaisir de savoir que et donc il y a vraiment qui toko. Yajiri Kobetox, ce nouveau film est déjà dans il y a Bellevue TV, Assimé déjà. Comment vous sentir déjà par rapport à la présentation et Nathalie Spot Nango. Bah tu as un problème hein. Nathalie Spot Nango, Nathalie personnage parce que l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. L'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Au moni casting au Bellevue Salaka. Il faut zaka Bellevue. Il faut zaka Bellevue. Au moins, minute, si la question ni na danse, la question film à danse, abina. Spécialité ne yangoana. Donc, si la salle m'a pour nous. Identité, parce que ça mon identité. Identité c'est bon. Tokimi monotonie, topé ça mon combo identité. Mais nous, Kokobo sanate que musique et zandemona théâtre. Naye bakate si la descendance naye bazaki ba danseur na ba danseuse ou quoi. Yo na ke sala abini desa et setio et bomaka. Vidéo normale bien. Ezaki vidéo normale des théâtre. Alors ça la filmer kuna malando. C'est bien bon. Mais artiste c'est que ça lokolo mon côté. So tali na personnage nazo jouer toujours. Ezaka personnage a jouer. Mais Bellevue Kandi tala assumé. Tala personnage à Bellevue. Au monde que azali artiste oyo asana ba asana biloke belé katinaï. Voilà film oyo na taliango surtout côté papa ya Gino Végolès n'aime pas théâtre. Serge. Pour na ba ya Gino asa Végolès à théâtre Omar Kabongwaza Ramsey Inoa. Oui bien, pas jouer pas film à Junior. Maman acteur hein. Est-ce que Bellevue Kandi asa Ini Edo. Il y a Congo, il y a théâtre à Congo. Ini non joueur. Te nazoba ce que baba lusi Congo comme Nigeria. Donc Ini Edo à Congo. On a tala dans na 10 000 donc. Ini Edo à Congo ezali Bellevue. Nani Irsil Pechanga azali Merci Johnson. Si là par rapport à âge, à Rosa Mama passe. Par rapport à âge. Pour Ini et d'autres, Merci Johnson, qui n'a pas âge, mon Bellevue, n'a pas Pechanga. Parce que si là par rapport à âge, qui n'a pas âge, à Roboa Makote, maman passe. Parce que Bandego na biso vient à biso Gino ve Goliath. Tala ninga olo bana banana e. Na istrewa. Souka na filme. Donc Bellevue au commandant. En tout cas, devoir pena Bellevue au pesa sila yangwa. Mais je pense que
tout le monde a peu moins visage sous par rapport à critique à peu mère trop qui est mère ça trop à côté à Yamawa. C'est archi faux. C'est archi faux. Moi, je l'ai dit aujourd'hui et je pèse et j'assume mes propos. Belleville a dit mon kitani à maman bomengo. J'assume ça. Ma bomengo a fait sa répétition dans le groupe Salon. Mais ça c'est quand Bambazara boke tourné. Moi si dans le groupe Salon a fait sa répétition. Abane ko assumer ba responsabilité. Lelo Belleville a sali lelo ba ya Mindondo Solange. Belleville a dit maman bomengo. Azu ya Solange Mindondo, azu ba maman Pembele, ba grand nyo surtout ba légendaire nyo surtout wana. Belleville ko azabango en mieux. Plus. Parce que même Yesu Masia alobaki na ba yekoli na yeboko sala ya minene kolikanga. Parce que pourquoi pas Belleville doit sala kolikaba maman bomengo. Abaki neti nini? Belleville abaki touche ebele na théâtre na biso. La particularité à Belleville, ezali intrigue à Belleville, ezali plus qu'au faire divertir Batou. Batou bazouaka chaque fois leçon à chaque film. En tout cas, coup de chapeau na Belleville Kandi. Lelo azamo kitani ya mamo bengo. Belleville au tchena sila sur le plan artistique. Oya ate bon balabiso teke. Si la za pomba scène, oui, tu peux être pomba scène. Mais aux allèmes sous simple actrice, Moza artiste était parce que Belleville est artiste. Différence ces années, Pomba scène artiste. Pomba scène a se limité na scène. Ce qu'on peut essayer scénario Simba au bois qui est na foule. Alors Belleville na Pomba scène, na qui artiste nyo 64. Et elle au la chanteur na artiste. Chanteur asuka kana koyemba. Artiste et musicien. Musicien dans les bateaux avec un instrument. Tout comme pas koyemba. Tout comme pas koyemba kobina makasi roga missile doit yemba. Mais azaki chanteur te. Roga. Eh mais oui. Azaki chanteur ta soliste. Que l'orchestre ça l'orchestre aza soliste. Mais binisi ba chanteur. Donc c'est un peu ça. Donc pour la besoin débattre que Belleville akangama na te mama na binonde sila akangama na rôle moko ya munoko ya kotonga ya malando. Donc c'est un peu ça. Mais par rapport à film Assime apparemment na micro ça peut analyse on dirait ça peut m'embarquer la tête. Assime. Non. Belleville ça la mboa qui la tête. Belleville ça la film a traité en mboa qui la tête. Et puis tala na kati. Tu dois assumer ce que tu dis. Tu dois assumer ce que tu fais. Non. Belleville. Et puis, tant que Belleville a sala ngo, beaucoup mona qui makambwe koya. Beaucoup mona qui makambwe koya. Parce que tout le monde qui a un mariage triqué, un mariage est belé ba triqué ngo. Donc, comprendre. Donc, c'est ça. Donc, pour dire bien que dans un enregistrement ce film, maman prédire l'homme qui a lobby maintenant et salamité. Ouais. Donc, on a voulu que mère avoue qui m'a embarqué là. Tes embarqués qui là, tu m'as embarqué là, embarqué les assis là. Prévenez communicatrice na ici nani Pecho Fakabo tendresse ayaka lubara qui boyo qui titre kunate c'est trop tard. Donc cela veut dire ba film va ça là kuna za embarqué là. Ben via ça la film embarqué là te ben via ça ba film né pour na ko édifier batu, pour na ko orienter batu, pour na ko pesa ba bandeko na biso ba leçon morale mususu na makamsu ba ignoraka. C'est un peu ça. Donc Belleville candidat ça on a été pour na ko pesa ko boaki la mutu mo boaki là jamais. On a voulu que assumer tellement que mampe na mambo ya Davina pesa wa non. Donc aza sibir donc non normalement assumer kaka te ezana ngo nimbo akela ezana ngo ake assumer tu dois assumer famille bota et je crois bien les londe film écoute premier épisode pas na biso c'est l'industrie à cinéma chez biso rediffusion za raté biso rediffusion za raté yango na biso que Belleville c'est bangonyo surtout amier lelo chaque jour tous un épisode na biso na Belleville Kandi télévision donc
assumer film na bino ezo ya déjà lelo déjà net au salle émission peut-être émission côté na sima peut-être côté liboso 16h30 sauf imprévu plutôt peut-être pour technique peut nini peut ezalaka mais biso 16h30 parce que biso tolanda batute balanda biso na 16h30 déjà heure précise donc oyo épisode na bino assumer et kokota donc famille bota to consommer et puis na bisa ki bino opération 100K dans le film précédent tous les famille bota omoni tala yango yo sikoyo na pesa ki bango kuna devoir batasila au moment bo finga bato boyela so papier ba nombre de vie marqué ça na YouTube to tanga ngoti film na biso mariage couple croisé premier épisode lobby dimanche na salaki ezalina lobby dimanche yo koko sapé lobby dimanche tena ko sa te ba osongo na internet to tanga na yo lobby dimanche na salaki analyse mo ezaki na premier épisode 33K 133K 133 pardon 133K voilà dimanche siko lelo 100 la première film premier épisode 137K na oyo dimanche ezaki 132 awa ekomi ezaki 92 awa 94 famille bota à partir de 94K oyo na lingi yango te lebisaki bino opération 100K donc cela veut dire awa ezaki na se awa imati donc deuxième épisode 94K troisième épisode 85K quatrième épisode 80K cinquième épisode 79K, sixième épisode 75K, septième épisode 74K, huitième épisode 75K, neuvième épisode 72K, dixième épisode 70K, onzième épisode 69K, douzième épisode 63K. Je crois bien tu atteindre, je crois bien, où tu as comme 1 million de vies na film, na pièce moko. Parce que ngai na opé sa famille bota challenge. Tu comme maintenant 1 million de vies et puis tu kende. Moi, quelques heures éthiques. Opération 1 million de vies. Partager tout ça. Voilà. Parce que tant que tu as la mbongo wana, yangwe sunga bana bitiki. Mbongo wana, yangwe sunga ba mama mususu oyo, ba lembi, bazana iloko kolia te elamba kolia te na ba papa. Mbongo wana, yango bomona ki na rentrée scolaire Bellevue apesa ki don na des écoles. Donc bon à Bellevue et ça kana ngota ke nango pusa mbiasi bana balema tembelete et ça kana ngota ke lelo to ko yoka te Bellevue asunga kana ngo bandeko donc ndeko zota ba film Bellevue yebo zo contribuer nzamba zo pambolo ndeko nange siko zali ozota ba film Bellevue kaka famille bota te ah nana ngalo to yoka te lelo to ko yoka te ba fi ba le 34 au moins aboye eloko malonga na nzoto te vie ya malonga te mais obali pete lelo toko yoka te alors Bellevue a fille moya bongo te donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup à Jericho Betos, on est avec vous sur ce très beau plateau, mesdames et messieurs. On est avec Jericho Betos, Papa Koulou, tu as famille Bolt, on continue paisiblement à travers cette émission, justement pour vous permettre d'avoir les informations en temps réel sur Jima Ibele Télévision. On est avec Exode Mikeb derrière la caméra, en tout cas, très forte, en tout cas, mes condoléances déjà. Exode Mikebi qui a perdu tante. En tout cas, on est ensemble, on est des cœurs avec vous, toute la famille Bota, monteur, caméraman, Nabiso, il y a Jima Télévision. Azali bon éprouvé, surtout Bobo Gatamolo, on a pensé na Talaka Kayamoro, ben de consolation, oui, Azana vraiment. Et puis Azana charge à Oyamba, on m'attend comment Oyamba. Donc, Foyamba, plus de 100 personnes. Paquet Kunda, tu n'as pas tu vas de la Wapi. Toi, c'est le Lowapi. Toi, c'est le Lowapi. C'est un peu ça. Il y a Botina, pardon. Botina, ma chère, moi aussi, Exode Mikeb, en tout cas, dans tout Billy Bomonaga, en tout cas, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est là en train de réaliser toutes ces opérations. On est avec Jericho Betos, on a analysé un peu mon Mikeb à propos de Sernabiso, un ami Barcelone par rapport à la guerre aux alliés entre Silabissa et Davina. Pessi, Davina. Côté Moussou, pour côté Moussou contre. Ce Gazali pour Davina, c'est parce que Batouya Silandé a gravé histoire comme si Guerona, maman Sila. N'habité comment on analyse. Je crois bien à Zamukolo.
nataki vidéo wana au moins na batu nyonso tu ba bimi ba comédien ba ye kolobela Davina namoni mutu aza sage eza Naomi Barcelone. Parce que Naomi Barcelone a écouté une kopesa conseil. So kopesa Davina conseil eza problème ti. Pour le moment normalement kopesa Davina conseil. Mais koya ko condamner Davina ti. En tout cas s'il vous plaît. On est où là? Tu vas na mboka moboye, mutu mo basala bande de chiens et des idiots et des idiotes ba finga tout le monde. Allez, le quoi ça na mvoutement et mvouta bino au nom de Jésus. C'est comme ça, on vous t'a rappelé dans le bela Irsil Mabé. Mais oui, les colons a yé. Davina et Nani Naomi Barcelone à l'axi Leloke. Asa Moana Maïle. Après si Davina conseil. Mais aïe talbio Davina yo comme manqué mon colo bongote boyna boy Davina non. Avant moi na mukia comme na niveau ya ko manquer mon colo faut botala. Oui na biso ba bantu mukolo ba pesa ke torte na biso moi na mukia mais awa to ça na internet ato na bandaka ba tata na biso te. Tout na personnalité. Ah to ça na internet awa. Mutakufa kate za ko piquer ba crise na ko sambo. OK. Davina za na ba mama na ye, azana ba papa na ye, azana ba ndeko na ye, liko nango ba fanatique na ye, heureusement pe Davina. Lingala no stoloba, mobile na yo kate ba belle famille ne pe ba yo kate. Maman, le poteau. Le poteau de anglais. Anglais Davina mobile na za mndele. OK. Maman Lupang. Kasi yango na lobiti. Alors Nani Naomi Barcelone en tout cas coup de chapeau. Bolandi le Naomi Barcelone a lobité. Naomi Barcelone a mis comme ici Davina. Abi atanga Barcelone na za a. Soki bandeko baza pembeni ya sila. Bazo finganga nazo mona ndeko nanga ser nanga mwana mama nanga azo pekisa te. Carrément na olobani. C'est que sila muto otinda bango. Naomi a réfléchi très bien. Ndé loko nga na lobango ne be mission na bino nyonso tout osara na bino. Comment bande de chiens, des idiots et des idiotes de Mikala, de Basenzi, Bafingi Papa Elombe, Bafingi erreur monumentale Papa Elombe, j'assume mes propos aujourd'hui. So bozongo tchango lelo na internet, erreur oyo Papa Elombe sala na vie na ye ezali ko bimisa sila na théâtre. Comme ça sila na théâtre erreur. Oui. Ko fongola makolo na maternité à théâtre ko bimisa sila. Tala lelo. Osons répéter pour maîtriser. Moi aujourd'hui nakofinga lisusu bazoba wana te nakopesa bango gaz te. Moi je vais faire la campagne ya koya ko salisa ser na biso sila ablemba bato bazape entourage na ye. Wana osunga ye kosunga ye te je m'en fous yende atika habitude wana ya bato bafingela ke bato aloba ke naza na contrôle na bango te. Sila ebi midate si la EBC n'est pas na maté et tous les idiots et les idiotes ne sont pas finis la kebat. Na ba PD ne sont pas finis la kebat. Aibi bangote. Na ba PD. Na moi c'est Koumani wa chem mbunzu lokola mapa ya Kovo Vadi. Moi c'est Koumani. Ba komelo na commenter. Surtout muleti moi c'est Koumani pena. Yo bas mi bali ya musicien batika on a défaut. Donc lokola eza ali click na bino bolinga batata ba musicien mikolo akala bone ko tia trouble na mabala bato yango boye ko sala biso banda bato mba finga ka bato non toko va na pays nini yebisanga ba comédien lelo ba bimi bazo condamner Davina tangu mwana ya dadia bimaka baka Belvia ko beta Belvine émission dati nana telemaka le long de boye ko so monopole ya koloba ke non Davina ko sala bongo te Davina ba fingele mama na ye donc mama Davina ndaza mama ya plaqué mama moko mwana mbwa akufa na ye ba finga ye non soko moninga soko fingi mama na nga kapinga ololo moi so abota na mobali mibana 7 mobali moba mama na bilo ba mama mpono oto yebi ata ko yeba te o fingeli ngaye na kofinga ona génération en génération na kobana na koko na bino tina mona suka mais oui
Comment vous finir babota batu? Maman Davina nde fallait batika. Moura joa publier comme Maman Davina Ndumba. J'ai vu. C'est quoi si la moni publication en a été? Tant azoboka ba essayer de pas na mama banga ke baza mbanga, baza muziki moko ya mbanga. Tant aussi la zoboka ba mususa za mungongo lokola commando libération. Nani? Comment na ba ko commando libération? Nani moso za kina predator. Na film ya commando. Voilà. Tant azoboka bango mabanga banda ba idiona ba idiot na saboka bango mabanga. Donc ya sepela rande ba fingela ke bato. Alors lokola si la zo sepela ba fingela ke bato. Biso pa komona biso na nzela na tokotalisa yeke ozama be erreur au président Lombasala na vie ya ko bimisa aussi la na théâtre. Et puis na bino ba fano boya ko lobaki botika e non bo pesa e conseil. Abeta ka ba lettre moya lukuta ba komela biso na lingiso ba filmate même na famille na ye nga nazo benga nanu famille bisalu boye bisana mwana bino alongola ba idiot na ba idiot no surtout ba ofingela ke bato. Kofinga belvi to boite bo se représenter Lombasala silani asala silani no batu na ye bazo binisa ba insanité bazo finga président Lombe. Donc récemment au terme boya maman OK. Donc pour na président Lombe tout ça. Et ça problème té c'est l'ingratitude. Yo kan si la za ingrate na première ingrate na monde de théâtre ça sila. Belvi a pesa likanisa ça la chaîne. A traiter endereni. Irsili oyo lelo na peso vidéo ya témoignage ninga bande ko témoigner azalaki na malade na porte opération tendresse Zuma Miss Lolo Yagola et tous les bandes ba homme sous comme ma chérie mon frère onani on est surtout te ba ma chérie mon frère ba mida ba ma chérie mon frère no so ba me ba po yepena ngambo asile zanga ba pedula ngambu ne peneza ngambu ba mibala ba pedula. Donc ba nyonso tu wana na témoignage o zwa yango bochangu na attaque bochangu boyoka ndenga zo témoigner que mutu alala aleka na opération munene on a péché ndoloba sila mdolo péché nga vandi na vidéo ba vandi on yeza ki cérémonie moko ba vandi na Papa Lombe ba vandi na président Caleb azo témoigner ndenge azwaka likama munene ya opération munene nani péché nga zo tika makamne mso ya pona a soutenir. Ce que bino bato ba robimisa bato ba vidéo ya salisa bato acha bato na ba filme lokola acha Davina na filme bo finga ye ya ko yita ya ko tokisa ya ko kalinga siko bongo mutu afandele na hôpital olem sunde konemo ko ayaka na hôpital te ko ya ko la ele na hôpital ye wana témoigner bo bisengi bo ma ele ta bo bolo ba biloko aboye ya alobi trois choses hôpital ya mi balé quand nangeza aka ya ko kita Irsil abandai kozwa ko sala tout pour nanga côte nanga zonga likolo tango na yebisaka bino ka Irsil tango na yebisaka bino ka Irsil bando pese 6 tableaux jude tableaux kabeli sila bondo cha tembe yango na yemoka lobi yango na vidéo ici les paroles s'envolent les vidéos restent ah muta ku farate eza ko piquer ba crise na ko sambo. Troisième chose à lobby Irsil ye azalaka ta na voyage té oh ici la nga ki na Afrique ici na compte producteur ici là obligé producteur obligation oh vidéo ezali na zo peso ngo soto silicia pour mon sikoyo OK les paroles s'envolent les vidéos restent siko tango a témoigner makamno soto wana tango bane ko mona passe na porte opération wana ba mi kala nyo soto bazaki wapi bana botamité. Alors si là tu dois changer maman. Tu dois changer. Batu bako fingelo mboka momima bazo batu mboka do batu bazo fingelo batu nyonso. Eza nini pona yo ozomona ngo bien pona yo filmer no po tala mais faut pas fingelo batu c'est quoi ba vema sasi lelo balela na mitema na kombo na yo batu no ba sai nini ba longwa di baba kuku nini batu mabena bible basala mabena bible makasi ba peuple moko violent so luki biso do mona biso ba mona ba oneni ba zolo ba ke yo Davina zelo mona to ko beto bino bo banani biso to na monde musique to ba beta biso te boka bino bato bazo komana pesa na ba kuko ba fanatique ba tala ba film était ce sont des bandes des idiots nous surtout ba sali ba faux compte tu peux imaginer na ngambo asila asana bato basana ba 100 faux compte 200 faux compte na pona zo ba nouvelle ma te pona ko finga kaka bato na ba faux compte wana bozaka pe ba yuma nga soko mekina Facebook na nga Jerry Kobetox Kamieni page nanga
koko ba warrior muso azwi palpitation kuna na fingi na répondre kana lobi ke bolobaka boyaka olakisa mapapa lataka ba talon lataka bolakisa bilamba lataka na tour mapango comme tout est vanité na moni pa Aisha ko lobel maman pango oyo lobi so bina to bi mam sabi mapena boye ya ka lokwa ka se comparer de abima o azanango azan locataire ti lelo mapango nini mapango famille na buku alupango na biso za troisième personne mapango nini mapango famille et puis yé muto azoloba wana ayeko loba ngopwani elle gagne quoi et puis yé ka yé muto azoloba na première fois jouer c'est belle vie vidéo ezali témoigner que belle vie mutu a kotisa na scène belle vie za coach na bango nyonso tunde bazalaka wana coach na bango coacha bango ni famille bota révolté baza ba famille bota révolté si la famille bota révolté moi c'est Koumani la famille bota révolté et tous les bandes des idiots et des mikalawana ba famille bota révolté lelo ba yo lobani donc to vanda mutu mo ba sala bandi ya ba chien moko boye ya ba chio moko boye ba refinga ba c'est quoi ça dans ces pays? Merci beaucoup Jericho Beta. Soki bango bazo finga batu kaka pona sila pa omona biso na chemin na ye. Bokozala. Tokozala. Aza comédienne moko ordinaire a joué film international té, azande mona ba Aida, azande moko na ba Naomi Ngolela, azande mona ba tunyonso a joué ta film a Congo Brazzaville libanda té. Po bino boya yebisa biso oya asali nini na Congo. Légende ya nini? Les gens n'animent. Tant que CD zonginda na mboko, si la comment film a pirata on a CD. Merci YouTube. Oh mais to solo là. Ngai na sila toza merci YouTube. Na lobby boy ngakutu merci YouTube nanga. So bimisi film ba pirater na CD. Ya bimisi ya ko sa ba film tant ba pirater na CD. Exact. Abandi mama film rakala. Eh lobby out. Na 17h08. Donc, tokomo akomona biso na chemin na ye, il faut azonga mutu, atala sima azonga mutu. Donc pour nous on pousser donc aux pour propos à Barcelone. Barcelone a le but clair. Donc a le but vérité. Mais abipé Davina pas chanacé. Kasi conseil moi na dit chanacé. Nous avons massa nanga on respect, tout ça. Abi chanacé. Ayeko lo bate Davina yo, zo manquer si la pona nini leti ba mtu ba complexé. Complexe. Nga na kotangelo ba acteur ebele ba jouer na film asila ti le na poto ba ebi bango te. Mais bazaka na film asila. Bata woko tala meza ko yeba. Ba ko tala bo me ko yeba no sate. J'assume mes propos. Po bango bakanisa lokwa soki ba bengisi yo kuna nde oleki na film a Jet Li to leki na Impress à New York. Oleki no na théâtre mo bo elende za ngo kande mona ya muyombe gauche oleki no kaka. Neti bana batala mana poto ba banite. Ebele baza kuna. Ba yebanite ba dembela kala ba moto batu. Ba yebanite azata na 10 fan na poto te. Ata na 10 batu te ba so ba tuni so pe elikambe ko ba tuna kaye ba so version bien. Azate. Leti frère nanga Doudou Soup. Doudou Soup pena ndeko nanga c'est un très bon acteur. Yango yo so mutalobi no na okanele na obete to yebani yaya. C'est mon grand frère. Ngai pa nanga Doudou za grand frère. Zela to so la bien. Doudou Soup. Peut-être ba twalinga ba bimisa pe mukolo le pe nga pe fona bimisa ba mikolo nanga. Ya Batista, ya Nzuki na lekana na mukana tongo na benge bonjour ya Nzuki aya nanga. Doudou Soup ya nanga Gondi. Nga la vana pa ba modéo. Tozane même agité. Mais toza ba collègue to ba massa na théâtre. Mais à sa grand frère na leke ba to ya Levinio. C'est un bon acteur mais papa oza acteur. Tika ba émission biso ndem to ya kopo wana. Biso to boya bino to tika bino na théâtre. Yo condamné Davina, o ba ke mutu mo boyene mutu asaka na Davina seke mutu otinde. Est-ce que Bellevue otinda Davina a finga sila? Interprétation non, Doudou, na comment monner Bellevue. Et puis Doudou tia zolo ba ke makamba ba bana basi balinga na bango bana basi.
mais abosana te que juge ayeko conseiller makambo abiso to côté là qui azaka mobali na ye omoni sikoyo ozwa ko tenir ba propos moko boyeke baninga baza ba deux fois au moment yo kutu mwana mobali azo lela on a vidéo biso bandeko no to bundeli omoni sikoyo donc ndeko nanga kokoma lokola ibutu te zala plus na scène qui est na émission ezo kitisa bino biso to ndima moto gashi déjà kala to umeli ba 12 ans so 13 ans to umeli eza ndemo na bino te bino motikana ba casquette ya ba comédien ba bino na ba mayonnaise motikana ba casquette ba comédien mais ba biso yo bolamba Kagame ya bouillon ato sali film no bengisi o ini edo aza Maxi Johnson aza entel aza nakoya te pe nakolelo te naza koko ba warrior naza papa kuluta famille bota mais c'est Google a ebinga so beti be pas so ka beti Jerry Kobetos ba sanziunga Jerry Kobetos to ceux qui en tout cas on signale là le temps est tellement épuisé par rapport à Ngonga et puis frère nanga Doudou Soup tant datia manka ki belle vie au sac émission bozono vidéo bokatela Doudou Soup eza question na tuni tangu dati a manka ki belle vie a comité na au-delà belle vie na obeto voilà Doudou saki wapi tangu mwana ya tete mon pono ya baweza kana yolo tama manka ki belle vie ozaki wapi botika biloko bosa ki to côté mais na comprendre bino bozana sous envoûtement baza envoûté parce que mutu mo boye batuni ba osaila ba finga batu ba osala batu mabe ale bino batu musu bazo envoûté bino tani ba pesa ba envoûtement ba communicateur ya belle vie bazo finga mama Olive obinga batambuse lokwa na sango na vidéo mona te na ebisa bango na tia bango en défi bola sanga communicateur afinga mama Olive ezate envoûtement ba tia bango donc c'est wana za na envoûtement makasa envoûtaka bango po ba ya koloba babilo na TV donc ça passe vraiment. Et j'ai comme ma dédicace c'est ça là très bien. En tout cas ma dédicace nangai mot de la fin nangai zali famille Bota tokende na 16h30 total à Belleville Kandi Poutine de l'écriture moi na papa Lombe o ya pesa force na nyonso o a to sa papa Lombe pe ya to sa kaelelo pe ya ebi ba valeur na ye yango moni moko ko soit foi Belleville zo kende liboso soki si la lelo soko zo talanga vino artistique soko zo kende boy il faut zonga nzete bikisa on a koina zamba bakata amote si là tu dois demander pardon à Belleville tu dois demander pardon à Irsile tu dois demander pardon à président Elombe j'assume mes propos est-ce que yé aleka na tefe bobia batuna uniquement mais oh yebite na kombo ya batuna yo na nas autorité morale na tuni nas autorité morale na kombo ya batunanga en tout cas président Elombe ndenge ba fan nanga babaku ba tukisa yo ba finga ba trita na sorte nyonso limbisanga mais oui si la face à lango Belleville Kandi yo mto pesanga likanisa au sala chaîne malgré na zaka na moyen te to yaka to signer collaboration na mutu tala lelo to bebana Belleville Kandi limbisanga yi na benga o mona muke na motete na yo o banda ko futanga na bina pe majabu comédie ici le pechanga o vana na ngana hôpital wana zo pese ba kasi nazo te prière te nazo l'accès ninga koloba so bozo mona ngo to sa ba bantu na sokoli maboko lokwa poste Pilato soka sengi pardon tetali voilà merci beaucoup na famille Bota nyoso bande ko bozo ba ke moi mobali munoko bolokwa moi singa spécialité dans les clash tozo kola ngana uti na monde clash biso na bayani makwakala toza la monde clash moni ba nyoso to ba sa ba clash ba yebe loko te ba kitani nanga ba zo cours par correspondance musu na téléphone wa pc cours biso na monde clash mais bien nanga yamba politicien na ko yamba politicien yamba pasteur na yamba pasteur vous comprenez maeleza donc bande ko bozo beta mabaku en tout cas na osenga pardon te j'assume mes propos na melaki agenete na melaki ni bombe bo supportenga on peut pas jouer na batu tout likolo ya si la ba finga batu nyonso merci beaucoup na mama chérie à moi si merci beaucoup na
Mamie Tadina de Belgique, Mamie Tadina de Belgique, Bibi Chiesanga, Peselanga papa, beau-frère, Moto. Moi, d'ailleurs, taille, Bibi Chiesanga. Nga taille S. Taille S. Taille S, kaka. Taille S. Mobala nzoto mikie. Tanda va na kiti. Ni herbivore. Aza quoi ba deux fois baza pemé na silati. Mitou ezoko makala minene. Donc, moi, je suis là. J'ai mis Maïbé, les gros bébés de la presse. La patronne en a bango, à futa bango. Bana basono so baza pemé na sila wana. Azo bango na misala. Exode Mikebi, en tout cas, mes condoléances. En tout cas, bon soutenir biso famille bota to koufeli ngapene donc to koufeli dans l'ensemble to koufeli vraiment et ba mote belé na bino tout bolanda biso Gigi Katema depuis Arabie Saoudite merci beaucoup pour l'appel nayo ser na biso Wanito Esther et Alivatina tanga komone depuis Égypte j'étais sali ma chérie ba mote na belé merci. Merci beaucoup à Jerry Kobetok pour avoir disponibilisé tout votre temps pour venir. Et puis, s'abonner à la chaîne de la famille Bota. Dans la chaîne, dans chaîne, na compte sa famille Bota. Désormais, 100% famille Bota News. 100% famille Bota News. Donc, vous s'abonner et vous savez, vous avez un théâtre, un film, une belle vie. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à Jerry, merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés internautes de GMA Ibele Télévision. C'est la fin de cette très belle vidéo. C'était l'œuvre de votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Et merci infiniment à Exode Mikeb qui était là derrière la caméra. En tout cas, sincères condoléances de la part de toute la famille Libota. Un grand merci à GMA Ibele, un grand bébé de la presse pour ses bons services, surtout cette chaîne impeccable, cette chaîne qui met à la disposition de toute la famille Libota les informations à la page. Un grand merci aussi à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui me prête vie, surtout qui me préserve toujours d'être en bonne santé. Merci beaucoup à Jonathan Ngoma, merci beaucoup à Louange Kassi, Don Jazien Canadien depuis au Congo. Un grand merci à mon vieux aussi, un grand frère que j'aime beaucoup aussi côté du Canada, l'ami proche de mon ami Louange Kassi, Don Jazien. Un grand merci aussi à Caleb Bouza, petit Nanga, très fort. En tout cas, un grand merci aussi à un artiste et musicien qui prétend et qui promet beaucoup. Tia du côté des États-Unis. Merci beaucoup aussi à mon vieux Panique Mbenza Tati, le faux Bongeli. En tout cas, c'est par ici qu'on va mettre à fin de cette très belle émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne de GMA Ibele Télévision. Prenez soin de vous. Au revoir. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.